Kimia pe esenga umela maboto na bino bino bozili bakwa elamu ya kotala Mag FM ya mokolo na lelo onazali na esenga representer bino édition yango pe na tombe bino sebolandi bolamu. Tikato font la casse va son abisso esenga bino koyeba était Madame Agnès Kabongo, candidate députée nationale pour le district ya Lukunga numéro 932 à Salaki descente na base na kuna breaking mingi penza na ngalie mapona koswa na population pe kopesa badon ya ndenge na ndenge bola na reportage ya Mag FM. Population à Lukunga va comprendre que ezandenge na ye. Ah, mais ça na ye kosunga batu surtout na compte ya fondation na ye Fonakem oyo akumbela ka depuis ba ane ebele. Alingaka te komona ba mama ba souffrir surtout na oetali molato. Kasi ezali nani? Ezali bongo mama Agnès Kabongo Mbombo oyo azali fondatrice pe présidente ya fondation na ye Fonakem pe azali candidate na députation nationale na Lukunga numéro na ezali 932. Ndenge kaka na lobaki akendaki komona base na ye ya Lukunga précisément na commune ya Ngaliema na quartier Brikine asolaki na ba mama pe basepelaki surtout ndenge alingaka eke mwasi aza na dignité amemelaki bango elamba po mwasi sokalati kitoko esalaka lokumu ya bomwasi. Kasi ya moto na descente na ezalaki eke asengaki bango baonon bakoti na fondation na ete Fonakem ba profiter bazo ba fiche d'adhésion bakota na Fonakem po e permettre bango pe ba profiter na ba avantage nyonso ba membre ya Fonakem ba profiter nango na République démocratique du Congo mobimba. Asengaki na bango lisusu ba voter numéro 932 ezali numéro na ye moko na députation nationale ya Lukunga pe ba voter numéro 20 numéro ya Fachi Beton moko Ntombolo. Félix Antoine qui s'est dit le mot Fachi Beton avec si la maman c'est là qu'il est dans le parlement il y a un maïpé na Tchemutu quoi na koma na parlement la membre na ya Fonakem qu'il est pays bosso là maman Agnès fondation nangai tozala na pona ngolobe la mabota na lobi boye na onyo sono tulo bawana comment muto akoki ko bénéficier ngo la population congolaise. Kasi tomona ki pe présence ya ba papa ezalaki ndenge balobaka soki mama azali papa pe azaka pembeni wana tomona ki pe présence ya ba jeune ndenge ezalaka kaka apesaki bango opportunité ya kotuna ba question pe a répondaki bango na ba question na bango pe ba suggestion na bango avec impact na idéologie. Ah, Lukunga comprendre que changement na bango ezali bongo numéro 932 maman Agnès Kabongo Mbombo oyo azali la femme dynamique oyo bazobenga ye les 9 qui bougent les bérets rouges la lion de Lukunga soki bato ya boye bakozala ebele Lukunga pe République démocratique du Congo mobimba changement ezali nango total. Maman Agnès Kabongo Mbombo bakisele la lion de Lukunga le béret rouge le numéro 932 ezali le numéro de l'espoir bana ya Lukunga nyoso maman Agnès Yewana numéro 932 bo voter yango massivement. Coalition Congo Bomoko pe les amis de Mayo Mambeki basalaki mobange na carnaval pour na lancer officiellement campagne électorale na bango kuna district Yamo Amba Pelti na ba commune nyonso ozala na district Yamo Amba Bolanda reportage. Lancement ya campagne électorale ya Congo Bomoko na ba structure nyonso o ezalaka na kati pe les amis de Mayo Mambeki oyo bandimi ko tambola ensemble pona koluka ko tombola Congo pe district ya Moamba. Propagande na bango ebandaki na carnaval oyo babandaki na Rompwangaba olekana Rigini Salongo Livulu intendance générale place oyo wapi ba candidat nyonso ya Congo Bomoko pe les amis de Mayo Mambeki ba marchaki ensemble na ba électeur na bango. Dieu merci Kingudi candidat municipal ya Lemba numéro 515 P Greg Kakenza candidat député provincial ya commune ya Lemba numéro 101 ba représentaki ba candidat nyonso ya coalition na bango. Nandila nyonso Mabina Loyembo nyonso elakisaki esengo oyo bana ya Moamba baza nango pona ba candidat ya district na bango.
na kokoma na point de chute oyo ezalaki na quartier Mbanzalemba esika oyo wapi mobangi na population ezalaki kozida bango pona koyoka nini oyo bakandida na bango bamemeli bango enfin ya kopesa bango confiance nde ekomaki présentation ba candidat oyo mariage Congo Bomoko na les amis de Mayo Mambeke liboso ya ba électeur na bango na députation nationale Mo Amba ezali bongo Jean Baudouin Mayo Mambeke na numéro 36 députation provinciale ya commune ya Lemba Pasteur Gret Kakenza na numéro 101 na conseil municipal commune ya Lemba Die Merci Kingudi numéro 515 P conseil municipal ya Kisensu Maître Edo Katenda numéro 345 bango nyonso tour à tour bazwa ki maloba pona kotalisa projet de société na bango pona kotombola Mo Amba kasi esengi na bino koyeba ke na présidence de la république basengaki na population et voté numéro 20 oyo ezali bongo Félix Antoine Skedi Chilombo numéro boni P. Die Merci Kingudi na Kankenza Greg bafungola ki population misu pona koloba boye. A part kolobela commune na ngai bisika na kozala obo kopesa ngai kiti na kozala pe na mission na mukie o na kobanda kozwa na koka kobunda poto lite kobimisa jeunesse na biso na ba problème nyonso ezokutana nango yeba ke na bomoko pe toza le besoin to bimisa ba député provincial na Lemba biso nde toche mutu senge na bino koyeba ke na suka ya nyonso coordonnateur ya les amis de Mayo Mambeke alatisaki maître Edo Echarpe ya UNC pona kolakisa na batu nyonso mariage na bango pe ba candidat nyonso bazalaki sûr que na 2023 oyo décembre le 20 ba kopuna kaka ba candidat oyo bazali na kati ya coalition Congo Bomoko pe les amis de Mayo Mambeke ba député ya kitoko boye bana Mo Amba bo pesa bango ba voix na commune ya Limete quartier Kingabwa mingi na Mbamu population ezolela pona likambo tali inondation na kwa wana ezasala bango pasi na ndenge ya kosakana te tolanda tambola na mokili omona makambu tala bien awa tozali na malemba nkulu te kasi tozali na ville province Kinshasa na quartier Kingabwa mingi penda na Mbamu esika oyo wapi inondation emesana kosalama ba ane nyonso kasi bakonzi enkipa kuna pona ko se déplacer il faut komata moto to pe pirogue likambo kokama en plein 21e siècle pe population et lobi que vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba azali bongo natif ya Limete kasi asala ka eloko te atako akoma vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe population basenga ki na gouverneur Gentini Ngobila alukila bango solution mbula na mbula banana kota awa na 2006 ti lelo kaka na dindaka kaka ndako ekoma mukuse na minute oyo diki oyo papa okoki ko bongisela biso te papa na ngai siko to okende wapi balokataire nyonso bango na babini bakei biso bakolo bisika biso ana tozo ko supporter kaka na bana to tambwa na mai to so lala nini to masaba mbeto ba biloko nyonso ka likolo nzela mama Jekoko akendeka belanga yango epa na biso oyo avenue eyala ya mama Jekoko yango ekititi na belanga tala biso pacho tozo mona côté boy bipai na bipai tala bandako nyonso to edindi biso toza na kati ya mai tozo voter bango siko lokuma ngo ka kuna na Kingabwa likolo bongo Kingabwa bango baza yango te kasi population eleli lisusu pe elobi que débordement ya mai oyo ezapona comportement ya mabe ya ba pêcheur bakoma ko bomo badike oyo esalaka que ba mai ekoma bandako na bango te pe baelaki lisusu boye de toza penza ya kosuka tozindi mabe à cause ba pêcheur place wana babukeli biso yango na ba policier baza en complicité na bango donc yango moni mai oyo ekoteli biso na niveau impossible boyete papa gouverneur Gentini Ngobila ata commandant ekomi na suka asala quelque chose pona bana ya Limete Kingabwa mingi penda na Mbamu po bazo continuer kozindaka mikolo nyonso pe situation oyo ezali ane ya liboso te
totikala kaka na commune ya Limete population ya Ndanu basungamaka mingi na babwatu pona ko traverser na ngambu ya masina pesa bango pasi na mawa gouverneur Gentili Ngobila lukela bango solution sur botier bango pont côté oyo ekozala malamu. Eza nango liziba ya Betesda te kasi tozali bongo na Maya Njili o ezwami na 17e rue na commune ya Limete yango ekaboli ngambo ya commune ya Limete na ngambo ya commune ya Masina précisément na quartier Petro Congo. Tala awa yo moto mesana kobima na makadam pozo ya transport yeba ke ba misusu chubu na mai na kati ya bwatu sumbidi kwanga pe ezomona na kati wana mwa 200 francs banini okati si ngambo na ngambo 5 minutes kutebele kasi Maya Njili awa na quartier Ndanu ekoma nango piscine ya bana koto tala neti o chubu tandenga dini na kati ya mai ayambi baninga na e elongo enda bazali kokende mutabwatu kutu makambo wana etali ete azo continuer musala na e pemeni ya mai yango pe tobosani te insalubrité ya mobange etelemi wana po ba poubelle nyonso eyaka kobwaka ma awa leta atano likamboyo tala mwana mobali oyo ya azali bongo moko ya bai quartier Ondanu apeseli na bakondi bwatu oyo yango esungaka pe ba famille mususu na mutu nyonso aza na posa katisa so futi mwa 200 wana yango zo sunga na mutu oyo aza responsable ya bwatu qui veut dire eza na batu mususu ba pesa pena comme tel te ba misusu omona ka kolela donc ba difficulté pena eza ya trop l'autre ko senga na gouvernement basunga biso pena ya makasi soki moya ko tila biso pont ba tcheli biso et puis batela biso pena pona problème ya makambo ya dikia parce que soki mai mati muke et mati il faut to sa nini to zindaka à chaque fois alors ba biloko wana eza bien te. Quartier Ndanu ezali bongo quartier moko monene o ezwami na ba population ebele pe ezali na frontière ya commune ya Limete pe Masina. Kosala moi passerelle moko eko séparer les deux communes et ko faciliter transaction pe na kati ya ville ya Kinshasa ba o bayebela tongo bango bakatara déjà na kati ya bwatu oyo bien que fréquentation ezali mingi te po ba kinwa mingi ba préféra kangote ba msu ba bangaka kozinda kasi bana mikende ba msu soka lati kaka moi liketa na yeto abeti moi zebula na ye adindi na kati ya mai ekoma lokola distraction po na bango ba parents pe esengeli bokeba la bosoto o ezingi mai oyo kasi bana bazoyo kate bongo bakolo sumbidi kwanga kute tali bango te soki ngumbi mokongo aza ko luka kai na sentiment nyonso chubu na mai nde ekoma sumbidi kwanga awa. Article 15, débrouillez-vous pour vivre yango saki ba chaîne ebe ba boya na bango kuluna na ville ya Kinshasa bakoma koteka ba café pe soki omeli yango zalaka na seben ya makasi bango moko bazaki maloba te na micro ya Mag FM. Kinshasa tangu tolobaka RDC mbokelengi bokanisaka tokosaka binomoko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela café oke na mwa coin na yo oyo bakangaka ba banderole tope ba maputa pona komela café kasi lelo makambo ebongwana café ekoma kotekama ya kotambola epa ya ba vendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa yango wana na 500 francs ya pamba o meliti na o kitoko kop oyo ezali kosunga ba célibataire ebele pe ba travailleur mingi o babimaka tongo azana temps ya kosala tite tope courant ezali te awa ko courant ekoma nango fwen na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na ba chayer oyo asombi mwati na ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po sala mwa feeling tango mutakomela za nango bulo na biso to ndimate to sa bulo mais l'autre sale yango ka tala mamne ezala kaka via mwa mobalo wa oluka mo patrie nyonso monke oko sala ndo sali mais kontana ngote o mona ne na sala boye mona na sala vantime so na ta ba pia mwa mikena nga boye na voa mio ndimate na sala bulo o za nango bulo o nisa monke o sala bulo asala na e
mais mabe nde eza nini ke bamokonfirme bawaka biso mosusu o congolais te congolais okope bona congolais te bawaka kaka mais eza nango mosala ekipa te ke o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop o ekosala ke esunga bango po l'état azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver. Tant campagne électorale au na Congo mobimba boye baki ata bozali koluka deuxième mandat courant ezalaka nango te na ville province Kinshasa pe population te monaki micro ya Mag FM bazanaki maloba te pe babelelaki. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyokwa makasi na oyo etali courant. Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekei bokosutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya kosutuka na ba 1h to 2h ndo komona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba appareil électroménager ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Phénomène kuluna na ville province à Kinshasa pardon à pasteur pe basala nzambi bosangana pour la colocation solution pour que phénomène kuluna ici là na ville province Kinshasa tout le reportage na élément oyo. Kinshasa ekoma na makambo ebele tozali na avenue Tatamena na commune ya Selembao botala bino moko ba jeune balangwe o babengaka ba civique bakuluna buzoba nde buzoba tala neti oyo apaloli machette mususu wana motute ya liboka azotuta pondu te kasalinga meka pote basala ba démonstration na bango mawe eza nini boyeko population elembi boyoka bango mo nde baoloba bakuluna bazokotela biso na Tatamena bakuluna bazoya kobundisa biso na Tatamena tozovanda kimia te na Tatamena bazokende musika te basaka nzinga na biso awa tozobengana tozoloba tozosala surtout mikolo toza mal à l'aise tozopena mal à l'aise penza bazobunda na misu na biso moko tima machette na bango na misu na biso moko siko biso ba mama tozangi kimia nga awa nde basimbaka te po bayebi kake oyo azako kolana saka na bana ya kuluna te me bango moko na kimpese soki babundi bayebike mwana bazali kimpese aza kuluna wande bazwaka biloko na bango bako siko bakutu bazoteka te bongo na butukutu awa ezalaka mame batu balembi balobi bakoma kosundola na biloko na bango ya koteka posoke indi butu wana boyoka bino mo mama ndenga peseli yango bakonza mboka batela biso makambo oyo baya kosala bouclage koto bakanga bana ya Selembao na avenue Tatamena bazosenga vraiment intervention ya la police pamba te pasi moye babima lisusu ezali te police boyoka te ya bino yango oyo elelwe likamako kamwa na cimetière ya Kimbantieke kuna ekoma na ngonde malewa tozaka pe na respect ya ba mort. Kinshasa mboka elengi tangu tolobaka bonzimaka biso te bino moko botala makambo elekaka na ville province ya Kinshasa oyo okokuta na ba pays mususu te bomoni
tozali na cimetière ya Kimbantseke kasi botala malewa ezali na kati ya cimetière ata kutu balobi na cadre ya article 15 kalai ngangu kalai technique ya boye vraiment mama oyo a préféré na ye kolamba na kati ya cimetière akalingaka ba dendo ba quiz ba Thompson pe atumbaka batige mwa fufu na coin mwa loso kaka pona koteka toyebi te atekelaka bawei to azali kotekela batu ya nzinga lokola to bandaki kobenda bilili ya kobatama tangu amoni kaka bazali ko filme ye bota ndenga azali ko bomba elongi nzoka nde azwa kitongo deja tozwaki elongi na ye bomoni ndenge azobomba elongi makambo ya boye ezali pasi vraiment cimetière ezali esika tokunda bandeko na biso ya important pe très cher na bomoi na biso oyo bazali kosenga quand même bazala na respect esika bakunda bango boye toyebi te soki malewa ngo pe eza likolo ya tombo okomona boye pe malewa ngo na se tombe ezali wana kasi ye atongi na ye malewa boye ezali kitoko te bakonzi ya mboka lolenge bozwaki décision ya kobuka bandaku na cimetière ya Kintsuka boye pe nanu awa na cimetière ya Kimbantseke po makamba boye kitoko te ezali soni ta ndenge etie ta ndenge sali pardon. N'aveni oya kuna na commune ya Kitambo ezana état de délabrement très avancé. Gouverneur ya ville ya Kinshasa ata commandant esili sala quelque chose pour na aveni ya oya. Oyo ezali nango rivière Kalamute ezali nde prince oya na commune ya Kitambo plus précisément na avenue Komoriko eloko intéressaki ba reporter ya Mag FM ezali que tozali na saison sèche kasi modèle mai etondi na prince okondima te okokanisa lokola mvula ebetaki awa bino moko botala mituka ekomi koleka na mai lokola bwatu piéton kutu komeka te o na traverser po okozanga na esika ya kotia lokolo po mai eleki et il faut kaka ozala na kati ya mutuka to likolo ya moto pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi ba trouver solution na lombango na kosalisa kirage na bakanivo po mai eleka na ndenge esengeli nzela oyo ezonga na eta ya bien surtout ke ezali moko ya ba route secondaire ya commune ya Kitambo soki bobongisi ekosale loko likambo etali kolia bio awa na ville ya Kinshasa nde interesaki rédaction ya Mag FM ya mokuna lelo to la reportage. Kolia bio, c'est-à-dire kolia biloko naturel o ezali na formol te ezalaka malamu mingi pona santé ya mutu a cause ya ba vitamine ya ba biloko wana ezala ba médecin ba rekomandaka na batu balia biloko o ezali bio kasi constat osali na ville province ya Kinshasa bakinois bazalaka na difficulté ya kolia biloko o ezali bio, c'est-à-dire bambisi ya mai makayabu mbisi ya kokauka ndakala pe biloko mususu nyonso wana po biloko wana ezalaka talo mingi bapreferaka kolia ba vivre frais lokola basoso poisson cuisse pe biloko mususu po yango ezalaka moins cher. Kolia biloko o ezali bio ezali nango problème te kasi pasi ezalaka ke biloko yango ezali talo makasi oyo e permettraka bango te baye bakosomba na ba quantité po na libota na bango yango bakimaka na bango mbangu na ba formol po yango ezali moins cher avec 5000 10000 francs akolia na ye na libota mobimba na place akende ko dépenser mbongo ebele pe biloko yango eza ya quantité ya muke na yango basengi na ba autorité baye bananu kotia banje ya malamu pona kopeshe bambisi ya mai po soki ezali ebele awa na ville province ya Kinshasa e ko permettre que ezala na talo moko ya se o ekosala ke population balia kitoko soki ezali te ekozala pasi bakobanda kokima kaka na formol boyoki
Na ba élément oyo ndete bouclé complètement édition ya mokona lelo oyo ngai igolo kalikero ezenda la presse congolaise zaki na esengo représenter bino édition yango pe joyeux anniversaire na maman mami ki yene nzamba pesa onyo zana yango pour sa maman mami motema boboto lokola maman Maria tambola toujours na nzela kobanga nzambe enfin ki libota mobimba ezala toujours na confiance na yo maman mami pe Mo amba mobimbe pesi confiance na Jano Binano numéro 614 mo amba bo voteye massivement mona yangani ya maman kuyangisa pe président ya aseku ya mo amba pesi sous confiance na honorable sénateur Patrick Lubala numéro 341 ya mo amba mobimba oza toujours na sima ya Patrick Lubala bo voteye massivement ane oyo DPL qui na toujours liboso elongo na Fabrice Bouchapa Malundama numéro 69 na commune ya Lembanga na bino tokota mikolo zali koya soki nzambe oyo akiali konase azonite